Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, nayebi keboza ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine bonda ekolo oyo epesa kabino ba information ya kitoko ekambami na yemoko le DG valable Alain Dewa. Tofongoli magazine na biso ya mokolo ya lelo na elema oyo boye bake ba leader ya opposition Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo na Delice Sanga ba signaki déclaration moko commune pona ko boycotter ba journée porte ouverte ya Seni tolanda reportage oyo na bokebi nyonso. 4 leaders ya opposition Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo na Delice Sanga ba signaki déclaration moko commune ya ko boycotter ba journée porte ouverte ya commission électorale nationale indépendante Seni na Mukuse wapi bazalaki invité le 28 na le 29 avril. Pona ba 4 leaders oyo Seni aza kosala confusion na opinion oyo etali partie prenante na processus électoral oyo banomaki yango journée porte ouverte du 25 avril au 4 mai enfin ya ko informer ba partie prenante ya évolution ya processus électoral. Pona bango ba journée porte ouverte ezaka kalolenge nini Seni aza koluka ko sala ba opération électorale na ndenge ya mabe. Na déclaration commune oyo bazali ko indiquer que ba membre actuel ya Seni baza na droit ya ko brader processus électoral te oyo etikali seule voie constitutionnelle ya ba congolais pour ba doter pays ya ba institution pe ya ba dirigeant légitime. Ba opposant congolais bazali ko accuser Seni ya kozanga transparence na ba gisement na yepe bazali ko senga ba éclaircissement notamment sur ba point ya nombre réel ya ba kits électoraux commandés, contenu exact ya cahier de charges ya société site coréenne Miri System, détail sur imprimante oyo et produire ba carte d'électeur, rapport détaillé par aire opérationnelle ya roulement ya ba électeur. Na occasion yango ba opposant ba réintérêt ba exigence oyo ba salaki lors ya rencontre na bango mokolo ya vendredi 14 avril na Lubumbashi kuna na province ya Okatanga entre autres audit externe ya ba opération ya roulement ya ba électeur, désignation consensuelle ya ba animateur ya ba organe ya Seni, révision ya loi électorale, pe recomposition ya cour constitutionnelle. Yango biso to betisi kambonda. Sortie officielle ya Union Sacrée kuna na stade de Martyrs elekaki ndenge nini tolanda reportage ya Mpangi Rachidi. Ndeko ya Congo Yakoyeba ezali était le 29 avril 2023 Union Sacrée de la Nation o ezali plateforme électorale o ezali ko kambama na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ça qui sortie officielle na yango to monaki plus de 420 partis politiques o répondaki positivement pe mo bangé na mobilisation et salamaki na stade des martyrs na ngambo ya présidium o ezali ko kamba Union Sacrée to monaki mwana mboka Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Christophe Mboso, Bati Lukwebo, Sama Lokonde pe Augustin Kabuya moko na moko azwaki maloba pe balobaki bazali ko bunda pona bien-être ya ba congolais na économie. Vital Kamerhe alobaki était chef de l'état apesi mission ya ko maîtriser to ya dollar pe ba prix ya biloko ndenge ezali ko mata na wenzi na sécurité. Mwana mboka Jean-Pierre Bemba azwaki maloba pe asengaki epa ya population bomoko pe ko soutenir vision ya chef de l'état o azali ko bunda pona kimia ekota na partie est ya République démocratique du Congo. Na ngambo ya opposition balobi bakola la pongité le 13 mai bako démontrer que population aza simana bango pe bako récupérer pouvoir au ba pedraki na 2018 na ba élection o ezali koya biso na mbonda ekolo to betisi kaka mbonda ba congolais sengeli to fongola miso parce que apprentissage ya ba dialecte congolais na Rwanda eza idéologie oyo ndoki ya Kagame atie pona kaka kolonga mabele ya Congo tolanda reportage ya Alain Dewa. Ndeko ya Congo toyebake tozase na mboka moko nzambe apesa biso ba congolais oyo esengi tolinga yango na motema moko. Il faut koyebake na moment oyo toza koluka kolonga monguna na makalisina ya mabe ya koluka ko déstabiliser République démocratique du Congo yependoki azaka ka ko multiplier
bamakanisi ya mabe po kaka koluka kokabola République démocratique du Congo mboka bakoko batikela biso ya kokamwa ndeko na ngai ennemi ya Congo Paul Kagame aza toujours koluka ba stratégie ya ndenge na ndenge po kaka na kolonga ba projet ya mabe oyo aza nango tellement ke mboka na ye Rwanda eza na eloko ya malonga te. Paul Kagame a commis la stratégie ya koluka kotia programme moko ya balangue nationale na biso na mboka na ye pour na ko faciliter mission infiltration et surtout que azala projet mabe makasi oyo azakokana pour na kosala la République démocratique du Congo atie ba millions de dollars pour na ko recruter ba enseignants oyo baza esprit faible na kati ya ba congolais République démocratique du Congo oyo baza na étranger 2000 à 2500 dollars par mois pour na enseignant moko yango nde salaire ya numéro 1 ya M23 Paul Kagame atie pour na kofuta ba traître congolais oyo bakondima ko accompagner la mission mabe oyo azalango pour na mboka na biso République démocratique du Congo na musique ya fourmi mwana Congo yebake ndeko moko asalaka na restaurant na Afrique du Sud lokola alobaka 4 langues azalaki kutu contacté epai ya un Rwandais kaka po akota na masolo wana mais étant patriote abwakisaki offre wana avec impact pe idéologie po ayebi ke Paul Kagame ndoki ya Congo jamais akoki kosangana na ye to pe akoki kondima offre na ye eza kaka kokoma mabe po ndoki ya Kagame susi na ye eza kaka mabele ya Congo awa biso mona ekolo tokosenga kaka na bakongolais tolamuka totiana nuba divergence politique na biso à côté tota la même direction pour na kobare nzela la Kagame oyo aza ko bénéficier soutien ya communauté internationale atako baza kosala assembla ya kopote du doigt et pas Paul Kagame mais toyebi ke communauté internationale eza sima na ye kaka pola koluka ko créer mécanisme ya balkanisation ya République démocratique du Congo yango tobetika mona pola ko la musa congolais tout à Telema après paye ya ba fonctionnaire paye ya ba agent ya l'état IGF asali constat que 149 milliards ya ba francs congolais et bungaka kuna na trésor public tolanda lisusu reportage ya Alain Dewa. Mona Congo boye bake mingi baza kokoma ba patron na mboka oyo baza ba vrai miibi ba vrai ba escroc bondo kaka ndenge tolobaka na lingala eza somo ya koyeba ke trésor public abungisaka près de 149 milliards de francs congolais na sanza nyonso tango nyonso pe ya ba fonctionnaire esalemaka inspection générale des finances tope IGF na mokuse asi atimeli bango kutu na cadre ya partie financière na mission ya audit ya affiché ya paye ya ba agent fonctionnaire ya l'état na ba différents ministères pe départements ne IGF atimeli masolo wana donc a constaté que 145 604 agents payés baza na ba numéro matricule incorrect fantaisiste pe fabriqué pour kaka na besoin ya paye 53 328 agents kaka na kombo moko mais baza na plus de numéro matricule 93 356 agents baza ko kabola même numéro matricule na ba agent payé 43 725 agents bazwaka ba salaire sans que ba kombo na bango ezala na ba liste déclarative oyo et outil na ba service d'origine 961 agents chargés ya ba traitement ba paye ba kombo na bango ezala ba liste ya ba paye ya ba ministère ebele mission oyo ya audit ya affiché de paye ya ba agent pe fonctionnaire à l'état et salemaki devant ba responsable ya paye ya FRDC paye ya police nationale ya service ya contrôle et de la paie des enseignants c'est copé la mokuse pe secrétaire généraux ya ba administration publique awa emonani ndenge nini mboka l'état ekendaka na ba manœuvre na ba poche ya bato otomonaka bakoma kotonga bandako ya ndenge na ndenge pe kobalaga basi 50 yango toseka la IGF alade na makambo oyo na kitoko nyonso po bakota boloko de manière ke mboka ezwa baretenir malamu biso tobetika mbunda tokende kuna na Nord Kivu boyebake ambassadeur ya Union européenne na République démocratique du Congo Jean-Marc Chantenier asengi na ba rebelle ya M23 ba déposer mandoki pe ba s'adhérer na processus ya désarmement tolanda reportage oyo
Diplomate européen na République démocratique du Congo Jean-Marc Chantenier asengaki mokolo ya samedi 29 avril na Goma ba rebelle ya M23 ba déposer ba arme pe ba adhérer na processus ya désarmement. Asalaki déclaration oyo après visite na camp ya ba déplacé ya Kanirutinga na territoire ya Niragongo. Jean-Marc Chantenier asengaki na Rwanda atika na ko soutenir ba rebelle ya M23. Na yango esengeli toyebake Union européenne na France ba clôturaki mokolo ya vendredi 28 avril deux phases ya port aérien humanitaire oyo esilaki na Goma 260 tonnes ya ba vivre pe no vivre en faveur ya ba déplacé ya guerre na région yango biso to betisi kambonda. Tolanda appel oyo président Ben Jonas Kabangu asali pona ko bengisa bakasaye nyonso bayeba ko participer na événement ya munene ya le 13 mai oyo koyinda avec un partenaire idéologie kuna na Imka Matonge. Tolanda reportage lisusu ya Alain Dewa. Après passage na ye na ville ya Kananga, Ben Jonas Kabangu abengisi bakasayan présent na Kinshasa na rencontre monene au mokolo ya samedi 13 mai 2023 na place Imka Yuka RDC na kati ya salle polyvalente. Mama ya likambo totem et kozala bongo Kananga, c'est le moment à partir ya 13h. Boye malamu na bino bonso. Bonjour à tous, je suis Ben Jonas Kabangu, le fondateur et président de la fondation Ben Jonas. Je vais à travers cette vidéo vous inviter tous les ressortissants des Kananga vivant à Kinshasa, vous convier à une grande manifestation, une grande rencontre qui se tiendra ce samedi 13 mai 2023 dans l'enceinte de Imka à Kinshasa Matonge, avec comme thème Kananga, c'est le moment. Je vous appelle tous les ressortissants des Kananga qui se retrouvent à Kinshasa de rehausser de votre présence à cette grande rencontre pour le bien-être de notre ville. Je suis Kassai, j'aime Kananga, je vous remercie. Na inauguration ya palais ya justice kuna na Goma, ambassadeur ya Union européenne na République démocratique du Congo Jean-Marc Chantenier alobaki que population bakoki ko sala confiance na état na bangote soki état wana eza ko assurer justice na bangote. Tolanda reportage oyo. Ambassadeur ya Union européenne na République démocratique du Congo Jean-Marc Chantenier a indiqué ki mokolo ya samedi 29 avril que ata état mokote na mokili ekoki coexister sans service moko ya munene ya justice. Atalisaki yango na Goma tango bazalaki ko inaugurer nouveau bâtiment ya palais ya justice ya Nord Kivu. Ye alobaki ke ba citoyen bakoki ko sala confiance na état na bangote soki état ezali ko garantir bango justice te. Bâtiment oyo ya sika ya palais ya justice etongami na standard internationaux eza élevé na superficie de plus de 6000 mètres carrés. Na kati ya palais ya justice ya Nord Kivu bale eza brodé na ba balustrade métallique oyo eko permettre pe eko pesa na ba usager garantie moko ya ko circuler librement pièce par pièce. Selon architecte, bâtiment oyo ya 3 niveaux eza na 150 bureaux pe 6 salles ya audience entièrement équipées pe climatisées. Eza na ba toilette moderne avec un système automatique ya propulsion oyo eza installé na bâtiment. Selon responsable ya Antrasco Sarl, entreprise oyo esali musala alobaki ke bâtiment oyo eza na groupe électrogène ya secours na capacité ya 115 kVA na dispositif technique des tanks ya mai oyo eko permettre na ba usager ya bâtiment pour ba se servir pendant période moko ya 2 semaines. D'espace parking, 3 entrées principales,
toujours na kati ya même bâtiment. Na yango esengeli toyeba ke bâtiment oyo ya sika ya palais ya justice ya Nord Kivu ezali don ya Union européenne etongami selon ba estimation plus de 3 millions de dollars. Yango biso awa tobetisi Kambonda. Population a betisi Mbonda pour la sortie officielle ya Union Sacrée tolanda élément oyo. Mwana ya Congo atako bazalaka motema mabe mais quand même te bape ko zarape batu ya solo. Boye bake sortie officielle ya Union Sacrée et salemaki avec un pacte na idéologie de Kolangai mokola samedi le 29 po kasi na libanda stade sazaka vraiment batu na esprit ya bien de ngaka ezalaka yango kutu biso Mbonda ekolo baleka yesu lokato mesala ko tambola tozalaka présent bino moko boyo kane population babetisaka Mbonda kuna na kati vraiment eza incroyable en tout cas sortie officielle oh vraiment en tout cas oh dans zomona en tout cas ils donc magnifique donc réussite totale déjà en tout cas c'est plein à craquer talaka stade de Sanzi donc il y a vraiment exalté donc génial inondation c'est-à-dire plein où ils ont mystique vraiment fait ça les a vraiment tina lola parce que basangi si bango calme message les qui toko vraiment calme ndenge ezalelaka kaka makambo eza pena fete ya makasi ba fete awa tokosenga ke lokola tomoni ba grand leader basangani boye mingi bolukande esengo ya bakongolais bosangana te pona koluka mabumula bino me bosangana pona koluka kotonga Congo batu bazwa misala balia malamu pe bakelasi na bopito ekoma assuré pe programme de développement 55 territoires ekokisama yango biso Mbonda ekolo tobetisika Mbonda. Célébration ya journée mondiale ya paludisme et salmaki avec impact na idéologie kuna na tika patolanda reportage ya Pangi Rachidi. Na rapport au Ezalaki publié le 29 avril 2023 et par le coordonnateur provincial et programme national et lutte contre le paludisme PNLP na Mukuse na occasion ya journée mondiale ya paludisme au Ezalaki célébré na Tikapa. Choukou Kamasa a présenté qui ba statistique ya paludisme na province ya Kasai bana 500 moins de 5 ans de bakufaki na 2022 637 547 bazali touchés na paludisme pe asengaki na population balala kana moustiquaire imprégné ya insecticide pour na lutter contre malaria. Yakoyeba ezali était journée mondiale ya paludisme ezalaki célébré na thème oyo. Na s'engager pour na 0 cas ya malaria na ndako nanga. Awa République démocratique du Congo ezali cité deuxième pays le plus touché na Afrique. Pe province ya Kasai eza classé 9e le plus touché na République démocratique du Congo. Toko senga kaka na bakonzi ya mboka batala ka ya paludisme o ezali ko silisa ba congolais. Affaire oyo eza à suivre. Yango biso awa tobetisika Kambonda. Magazine Mbonda ekolo oyo ezali magazine d'actualité abengisi ba leader nyonso boya ko présenter ba vision na bino. Likambo ya kobongisa Congo etali kaka mingi biso ba congolais surtout à la ville province ya Kinshasa tolukaka mingi kotalaka likambo oyo etali développement yango magazine Mbonda ekolo baleka yezu efongoleli ba oyo surtout bazali ba bon leader reporte po bayeba kobimisa vision na bango bakinwa bayeba nini bazali kokanisa la kati ya ba vision na bango botala bino moko tomesana koyamba batu na babiro na biso na plateau na biso po moto na moto apesaka vision na ye yo ndeko ozali kolala yebaka ke po ozala un bon leader esengeli oleka na plateau ya Mbonda ekolo po ezali seule adresse oyo okolakisa vision na yo pendant 30 minutes mokili eba yo ba confirmer que oza leader ya solo tala ndenge ba leader bazali koleka moko bazali koyamba bango mwana mboka aledewa pena mwana mboka Megrine Kambembe bayambaka bango avec impact pena idéologie po ba question esalamaka ya kitoko ko permettre que moto na moto apesa vision na e population emona yango bona na somo eloko oyo eza petit peuple do etumba nzoko ka matiti ne mona rapasi na etumba nzoko. Donc yango nazoko exhorter na profiter à travers émission OEP. Je vais continuer à répondre à la question na yo, mais na exhorter ba ndeko na biso oyo bazana politique na Congo central ba yokana bazala moko na munoko mboka nanga balobaka
mikami mbwa lekila kumosi vumbukila kumosi linkolo ba poil ya mbwa elalaka nzela moko elamukaka mpe nzela moko que y a des problèmes moraux parce que il y a bah punition plutôt bah punition peut-être que les alliés liés par rapport à ma ben moraux bah 4 générations avant y parce que ces 4 générations eux ont puni c'est là bah arrêter tout comme solo mais ce que vous commentez est-ce que Moutou a allé puni pendant les 4 générations là ils ont délivré avec quel pouvoir il y a un autre papa de pouvoir ozana nazana ngona kati nanga ndenga na fandi yawa so zakina muntu ya miso monaka o mona oazo solano azazi contact de maître mutu oui parce que tango yozana problème yepa nanga na za sungate fona kota na mozindo na kolingana yeba ba setre na yo fona kota na kati ya ba setre oya yo ndenge kaka bozali komona wala pe baza ba leader o ba bipesi mingi na développement de manière que ba commune na bango engenga ekoma kitoko yo pe tala numéro na biso yango wana soki olingi ozala prochain yeba kobenga biso pour permettre que to yamba kitoko olakisa ba kinwa idéologie na surtout mingi ya commune na siko zali po yango nde ezali base oyo ko permettre que ba pesa confiance yango magazine bonda ekolo to betisika bonda ba leader ya solo na commune ya Matete kuna na quartier Kunda la police ekangi bukulu na ya munene kuna oya dérange la population congolaise to landa reportage ya Lendewa Mwana ya Congo, likambo oyo etali insécurité à la ville province ya Kinshasa elekindelo. Boye bake bana kuluna bakoma ko créer ba bloc moko ya makasi kaka pona ko terroriser population mingi na commune Matete na quartier de Bonhomme kuna na 12e rue. Botala mwana mobali oyo bakangi azalaka la groupe moyibi moko ya makasi oyo ayeba na kombo ya lele. Groupe ya balele de ezali groupe ba terroriste oyo bakoma komema insécurité makasi awa na 12e rue na quartier de Bonhomme na commune Limete yango population alalaki bango cousin po esalaki ke bakangaki mwana moto babesi ye bazokisi ye pe yango na professionnalisme ya la police bakitaki sur le terrain batie mokolo bango maboko pe misusu bakimi bilimo boyoka ndenge population na la police babesaki mbonda liboso kamera na biso mais dommage eloko toko ko regretter mingi droit de l'homme donc moto bakati azana droit te moto akati moto yende azana droit bazoko ko battre eloko ndenge wana vraiment aza bato ya kobikisaka te bosoye kotia penga na makala kuna azwa éducation malamu bazozonga bakei bazongi kanda na bango bazongelaka biso population yango le tozosenga bakende kaka leta sa musana ye bakende koto bazokende kuna po kozonga na bango kuna mabe na bango ezongelaka biso population o biso osala kaka toluka ata mwa eloko ya kolia moko komanda sikoyo mayo kaka turo na nzoto bazo soda bomi kuluna nabite pona ni basambisa biso so turo lelo bamona te awa bino moko boyoki réclamation ndenge commandant alobi ke garçon olele suka na moyibi ya blaki te po ye abomaka ayibaka mpe amesala kosala population mabe ya makasi yango esengi ke botinda na esika oyo esengeli avivre mingi na angenga buluwo to mpe botinda ye kuna na service national asala masango mpo bakongolais balia basepele yango biso awa tobetisi mbonda mpo esali mabe makasi na sport esengeli toyeba ke Fekofa asali contre-attaque na oyo etali kolongola carton rouge oyo bapesaki Cédric Bakamo tolanda reportage oyo ndeko ya Congo boyeba ke likambo ya carton rouge oyo le grand jogo Cédric Bakambu azwaki na match oyo ya retour contre Mauritanie kuna na Nouakchott esepelisaki batu te malgré match yango esukaka na score ya 1 but partout na yango Fédération Congolaise de Football associée to Fekofa akodisaka demande ya kolakisa CAF ndenge arbitrage mabe esalemaka kaka mpona koluka kobebisa victoire ya Congo mais CAF abwakisaki masolo yango tellement que Fekofa aza déterminé ya koluka solution ya malamu esali ke basala contre attaque na CAF na système ya ko-attaquer siko Mauritanie po bakonstate ke 3 joueurs équipe na bango baza inéligible lokola Babakar Niasse
Kadim Diaou babetaka na compte ya Sénégal na match ya ba jeune PL1 alataka kutu mayo ya France ya moins de 20 ans. Mais en attendant que CAF a répondu pour la nouvelle Oyo, Boyebake, République démocratique du Congo, et Zakaka la position à ma B, na cadre éliminatoire, il y a CAN 2023, Oyo et Kobetama la Côte d'Ivoire. La classement, et Sengeli Boyebake, Gabonais Azawayamo avec 7 points, Soudan deuxième avec 6 points, Mauritanie 3e avec 5 points, Père République démocratique du Congo et Bendi Mokila avec 4 points. Donc les 12 jours prochains, il faut que la victoire pour Espoir Ezala. Et surtout que Ekozala contre Gabon, la contre la 5e journée, tu as dit que Gabon peut, na match aller na e, anyataka biso awa la kati ya Sedi Martira, et bongo na misika fourmi, ni pe Ekozanga, pour te mettre un peu la mboka de manière que, tous ont quand même position malam yango biso. Tu peux la bonne chance à Léopard, tu peux vraiment Munda et Okaniki d'accord, toun. Tolanda rubrique Nabiso Tolingaka mingi pona nini boye avec Alain Dewa. Nazo yebate bato nyoso toko voter bako sale loko moko te. Bon biso tokolobela makamu mingi ya courant pourquoi courir tambola mabe. Pona nini boye? Pona nini boye? Pona nini boye angwana nde kitoko. Pona nini bana basi bakoma kolata mabe. Joto libanda makamu nyoso libanda pona nini eloko wana ekoma kobebisa bana bazomona ke soki basali bisala sala wana ke l'air mususu yango bakozwila ye ke soki nalati kitoko te bakosala boye te mpona nini na bato baotonga bilamba wana babimisaki ya kotongela bana babiloko ezanga kolata ntina kala batonga yango te me lelo bato bakoma bakotongela bana bilamba mabe. Mama Bote papa. Rakombo ngai Alain Luzaido. Réplique na bino pona nini be? Pona nini boye la télé ya ba jeune fille bana boti eza sumala moté. Pona nini papa ko sala biloko oyo bazo salela bana basi. Tozo mona bana basi bazo tongela bango bilamba soka lati nzoto nyonso libanda. Azo tambola mutakala. Na ngai pona nini bazo sala eloko wana. Bakoki ko changer bana bilamba te. Pona nini na age na biso tolataka ngote. Oui, ngakombo na Alain Luzaido. Réplique na bino pona nini be? Pona nini boye la télé ba jeune fille su kitoko te na bishasa. Bon, pona nini boye komi boye pasi bobo na mboka. Pona nini pasi eleki mingi. Ba para basalaka te. Bo ba mama bazo souffrir. Bo bana bakomi mutu nikolo. Puise moya bazwa ezali te. Yanzo bana bakomi kutelangana pamba bakomi la télé ya mabe. Polo ka mwa 100 francs ba misunga. Nde yango nde komona mboyo komi nde komi pasi. Pona bilela télé ya bana baby na mboka tozomona la télé bana komi mabe pona nini boso mibeko ezala bino bakonza mboka. Bozo autoriser bendie ba chino bateka biloko na ba magasin. Po biloko so bango bazoteka yango te. Bana bakozana la télé mabe te. Bana so bazana la télé mabe bino bozo autoriser po bozo kanga bango te. Série ya Mobutu tozala ta ba jipi long na ba robi long. Caricature ya mokolo ya lelo ko kontiri JC Jemba abeteli biso lisolo nini Igrid Mateta. Ndeko ya Congo, likambo oyo etali babayar na balocataire et comment kokamwisa population. Okomona locataire akeko lukandako akozandako avec impact na idéologie. Mais comment ngonga kofuta ba réclamation et comment kandenge na ndenge yango levé siri aeli biso lisolo oyo tolanda yango malamu. Ouais yaya tolobela babayar keba balocataire pe ya mutu pasi bazalaka tolanda. Nekolanga boye bake levé awuta Kasai aye koluka palais ye wana depa liboso bayar pe avec impact na idéologie tala ndenge azolakisa endako lokolo opesi simo na yo ya garantie okoki na yo kokota po porte eza nango déjà vide ça va ye pe tatu na bopasi na ye bien malesi na ye atali palais amoni keza kitoko alobi kotukela ça va papa na kokota lobi locataire pe avec impact na idéologie akoti suka sanza kaka ndenge le gamo pa embake locataire alota akolo lopango tala suka sanza ekoki yoka badoléance bandie. Ah les locataires akota bien. Bon, kasi à chaque fin du mois, lisolo kaka c'est mon corps. Kaka ndenge bazobeta lisolango, depa les locataires aye liboso ya bayer. Papa, chaque électricité,
loyer longola kaka la garantie tokoyebaka nde tosala masolo kaka masolo yango ekoma yango chaque mois kutu sanza mosusu les locataires ayesusuka epa ya bayara papa lelo banke aservi biso te namoni kaka longola kaka la garantie toyebaka nde tosala epesi bayari kanda tala ndenge atomboki non ezalaka boye te ofuta loyer ya 6 mois nyonso kaka la garantie nyonso la garantie sikonga na kovivre ndenge nini epesi pasi yango levie mikendo depa epa koko tiri yoka ndenge nini apesede lisolo mais ve tiri kolongola loyer na mbongo ya garantie ezali kaka une façon ya kofuta levie tiri lokola azalaka nde levie serge boyoka ndenge apesi yano te pesa casquette il faut savoir mais soki ekomi chaque mois mabe et surtout que garantie nyonso esili wana okomi kopesa bayeri pasi ndeko na ngai yebaki ntango topesaka bagarantie tokotaka na bandako mbongo wana epermetaka mokolokolongwa esunga yo ozwa kote mosusu soki okomi kosilisaka yango chaque mois kaka na barubrike ya kofutaka nango ndako yebaki okosika na maboko pamba pasi okitaka na mutu na biso tobetisika ya mbunda tokomi na suka ya magazine na biso ya mokolo ya lelo merci na bino nyonso parce que bozalaki ebele liboso ya baposte téléviseur na bino pona kolanda magazine Mbonda Ekolo oyo ezali seul magazine d'actualité epesaka bino information ya kitoko pe ya solo bon continuer na ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Mbonda Ekolo officiel yango ndeza seul moyen o bokoki ko soutenir biso kasi bo benga biso pe na ba numéro oyo eza affiché liboso ya baposte téléviseur na bino pona kolekisa ba spot publicitaire ba page rose to pe ba événement ya ndenge na ndenge bo benga biso bokozala décité na sima ya caméra ezala ki bongo Wilfried Samba pe na réalisation Ygrid Mateta Mutasimbe édition ya lelo Pangi Rachidi pe na Bosanité les grands DG valables Alain Dewa ngana bino tokuta na mbala ya sima soki Yesu akozonga te